Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwanza mbiwa seditu, ye untwadi ya mwanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yele mfu, se mwane mwanda velela. Amen. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Tolanda bate na biso. Papa pasteur mtate ya biso, abanyaki na banzemba bayuda ake na mibeko. Mikanda na ye asoka toyoki tobomba tosalela pona mokolo wana tobika. Tozali bana koreki. Likambo oyo tolobela. Ndenge ba papa ba bongisaki biso. Kolo Yesu ayaki na makambo yango. Kolo Yesu abotami. Kolo Yesu babatize. Kolo Yesu akotaki retraite. « 40 jours. Tango asilisi Satana ne mutabimilaka ye. Aye komeka ye. Nkolo Yesu alongaki. Biso pe tata fumalon ta amonaki te ba jeune bazali ebele na lingomba. Nde asalaki korali ya koreki. Bakombo ezalaki mingi. Kasi papa kisolokele alobi kaka koreki. Nde yango tosalelaka lelo. Soki makambo wana ngo ezali bapapa bamonaki ete balakisa biso likambo malamu saki na retraite. Retraite oyo asalaki mpona biso banso tolandaki yango. Batu mingi basili kaka ke bana na biso babebe. Bazolata kitambala lokola bakoko. Elle a téléchargé bana babebe. Le papa ebaki ntina likambo. Pona ba mama solo na tata Nzambe motu ezala poelele te. Votia kitambala. Deba maman va tirer kitambala que ça qui passe. Et surtout dans la classe sur le pays. Aïe. Conséquemment, ils ont la camine. Les autres ont senti que les cambo papa va l'accès sur les amalam. Pour solo la ranata tanzambe. Kolala na kitambala. Kola makana kitambala, bisika nyonso ezali kitambala ezali. Pona kosolola na tata Nzambe. Biso pe batata na kati ya ndako ya Nzambe ekoti te. Po ozosolola na tata Nzambe longola ekoti. Sapatu te. Exode 3, 4, 5. Place aux allées à Pétois. Dès que Moïse a kendaki na ngomba
nyonso wana tozokolanda Bible alobi nini, makanisi ezali nini. Lelo biso bana koreki tolanda kaka makambo batata balobaki na biso, nde ya Kongo ekolongisa biso. Papa pe alobaki 100 ans ya Lingomba soki ekoki changement ekozala mingi. Pe yango tolobaki ke tobandi na zero. Lelo toza kotonga Yerusalemi. Po pasi oyo papa Kimbangu amonaki na bayekoli na 21 toza kotonga memorial na bawei kuna baza na esengo ekosala likambo moko ya malamu soki tosilisi tosenga pasi eliki mingi. Nabengi papa Ebeli, papa Elebe, pardon, na papa pasteur Boyanan. Na makambo oyo lobi encore Yesu 40 jours, 40 nuits, nini elandaki Matthieu 4. Merci. Po yeba musala nini ozosala Lingomba, pona nini, pona nani ozosalela yango. Na tango akolo Yesu tozalaka te, tango papa Kimbangu abandaki musala tozalaki te, tango pe tosali na bapapa mingi bazalaki te, lelo bazali oyo babotami sika. Fo toyebaka histoire bokoko na biso te tokoyeba makambo mingi po lobiko emona na kati na biso tozosalela ye. Yango tolobi tolanda Jean-Baptiste abatizaki nkolo Yesu. Jean-Baptiste alobi nga nakoki te, ye alobi kokisa mokano po ayebaki nyonso ekoya yela nkolo Yesu me azala mondimi. Yango sika totelemeli nde yango wana baba pasteur bopesa biso makambo eza ebele toza kolanda air po toyebi ke ntango tokobima libanda likambo toyeli ya Ntsintsani. Ntsintsani tokokota pe bimbelekela tobandela na bimbelekela po lobi toyebi te nini ekoyela biso me tozalaka prudent tosala Ntsintsani po komona moto mosusu azongi na ye mikolo moke asengi azongi towelelaka Ntsintsani. Toke papa pasteur. Merci Tata Nzambe Molimo Santo nakopesa biso maloba. Mokonza bule mokonza Lingomba apesi biso chapitre ya Matthieu chapitre 4 tobandi kotango na verset 1 tito osuka na verset 11. Matai mokapu ya mine nzela ya liboso kino zobi na moko tobandi kotanga yango na kombo na Tata na Mwana pe Molimo Santo. Zabolo ameki Yesu na sima Molimo amemi Yesu na esobe mpo Zabolo ameka ye. Mikolo tukumine mobimba Yesu aliaki te bongo ayoki nzala. Zabolo apusani penepene na ye mpe alobi soki ozali mwana na Nzambe loba na mabanga oyo ebongwa na mapa. Kasi Yesu azongisi ekomama boye moto akoki kobikela kaka na mapa te kasi azalaka na mposa ya nyonso oyo Nzambe alobaka.
Bongo Zabolo amemiye na Yerusalem, ville ya basantu, atie ye likolo na ndako ya Nzambe na songe, mpe alobi na ye, soki ozali mwana ya Nzambe, omibwaka na se, pamba te ekomama boye, Nzambe akotinda ba angelu na ye mpo na yo, bakoyamba yo na maboko na bango, mpo likolo na yo etuta libanga te. Kasi Yesu azongiseli ye, ekomama lisusu na mikanda, komeka nkolo Nzambe na yo te. Zabolo amemi ye lisusu likolo na ngomba moko ya molai penza, alakisi ye bamboka nyonso ya mokili, mpe lukumu ya bakonzi na yango. Alobi na ye, nakopesa yo nyonso wana, soki ofukameli ngai, mpe okumisi ngai. Bongo Yesu alobi na ye, Satan, longwa, ekomama boye, fukamela nkolo Nzambe na yo, mpe salela bobele ye. Sima Zabolo atiki Yesu, bongo ba angelu ba ye epai na ye, mpe babandi kosalela ye. Nakomona tata na mwana pe tata Molimo Santo. Nakomona tata na mwana pe Molimo Santo. Na chapitre oyo tata apesi biso, tolandi kuna ete nkolo Yesu azwi baptême akei na esobe na nguya ya Molimo Santo, mpote akende kosala retraite na ye. Likambo oyo ya retraite ebandi musika. Soki totali kuna na Exode chapitre 20 verset 15 à 18, koko na biso Moïse asalaki 40 jours pe 40 nuits liboso na tata Nzambe. Papa Sibo Kimbangu na kati na prison na ye na 30 ans nous azalaki kuna ezalaki retraite pona ye. Asalaki retraite ya mokolo na mokolo pendant 30 ans. Toyebi na ba sacrifice nini anduraki nango, ba fimbo ba makambo ebele bele. Papa Diangenda pe azalaki tango nyonso kokende losambo na retraite na ye na lotendele. Kino akotisaki pe biso nyonso sango tango ekokaki, ezala Congo Brazza, Congo Angola, pe Congo Kinshasa, tokotaki retraite, ekendeki tina mikili mia poto, na grand-père Nkimu Alexandre nde akende kokotisa yango kuna. Me likambo nini nkolo tata auti koloba na biso lelo, pona ntina na retraite. Alobi na biso te nkolo Yesu na sima retraite na ye amekamaki. Mekano Satan amekaki ye, tolandi na kotanga na biso be exercice ebele bele asalelaki ye. Me suka nkolo alongaki, yango na nde azwaki nkombo ya nkolo wa bankolo, to seigneur ner tobenka ye na français. Papa Simon Kimbangu na retraite na ye na 30 ans, tango alongi yango na 1951, nkolo Yesu apesi ye mokili nyonso, les 4 coins du monde entier. Lelo tobengi tata Molimo Santo, mpona ntina na elonga na ye. Tozali komona na entrée ya kilongo na ye, esika nzoto na ye zali kopema, batieli biso panneau, donc zali protection ya état congolais pona ntina na elonga na ye. Papa Diangenda na ba retraite na zali kosala na suka kende ko katsa na Brazzaville na Boko, akende kosala retraite po te akende ko accomplir mission monene oyo tata na ye apesaki ye na nzela na lokulu oto. Kasi na kati na biso nini tomoni, tokoti retraite solo, eboti mboma yango etelemi liboso na biso, eboti misala oyo nyonso tozali komona, mais eloko nini ya makasi eyelaki biso. Attention, ezalaki kati la biso te, tozalaki souple te. Tata Nzambe atidelaki biso maloba na banzembo. Nzembo moko toyebaka babi na biso, na maso bosali, Satana asepeli te, akufisoni. Na kotosa botosi ngai na musala omino bosali,
Satana akufi soni kasi nga naza lelo kopesa bino te nakosenga na tata na ngai apesa bino ebele na nguya mpo te boko kosala misala koleka likambo wana ya kozwa nguya munene esepeleseki Satana te ndenge ezalaki na jardin d'Eden na ntango ya Adam na Eve ntango amonaki te bokonzi nyonso epesami na mutu mosusu awa na se Satana asepelaki na yango te tobosalaki susu likambo mosusu monene papa Diangenda alobaki na biso te à partir de 2000 ans mubulu to tribulation makasi ekozala na kati na mokili mpe na kati na lingomba makambo wana nyonso totiaki yango tobosanaki yango sino ote yango ebemi biso na ndenge tokomi lelo mubulu to tribulation na kati na lingomba ebandaki na mobembo oyo papa Fomalongo papa Dialunga na kyanga atindaki papa Fomalongo papa Simo Kimangu kyanga ni lelo na Kasangulu tango akomi na Kasangulu yiki ekotaki sur na slogan ba mosusu balobi nous sommes derrière vous ba mosusu balobi nous sommes avec vous tozali avec vous to tambula elongo to kende noki kosoki tozana na sima tozo kotikala yango ne pesaki bubulu katikati na biso batata ba mama bilenge na monene ya lingomba ndenge tomoneli yango lelo eske na organisation oyo kitoko batata na biso yambo batika biso eske bakoye kotika lingomba kaka ndenge wana bapesa programme moko te na sima bolungwe na bango bakomisatra mokili oyo na kolikia ezali bongo te batikela biso liloba me liloba yango nde to respectaki yango te liloba yango ete na lingomba na sima na biso mutu to mokonzi ya lingomba mokonzi ya bule ezali papa Simo Kimangu kyangani akozala seconde moko na libumu ya papa Kisolokele moko na libumu ya mama Bibi na papa Diangenda kasi liloba na tosamaki te base ya mubulu ezaki epai na biso ba jeune en particulier koreki ndenge botelemi wana bozali koyeba bango bien ote mokolona tozalaki elongo na Kasangulu bazalaki bango moko te to tozalaki biso moko te ba jeune tozalaki accompagner na bambuta ya lingomba o bazalaki na tango wana na lolenge ezalaki na tango akala na nkolo Yesu sika boye likambo yango ekomi katikati na biso na makolo na biso nde tolandi na badiscours na bino tokosala ndenge nini mpo tokorécupere situation wana mpo te torécupere situation wana eza kosenga implication makasi implication ya jeune ya bajene ya jeunesse na baactivité religieuse to na baactivité ya lingomba mpe na baactivité spirituelle ya lingomba nde tokozwa mwa ndakisa baye basalaki nzambe na ntango na kala bazalaki mpe bajene lokola biso lolenge nini bango basalaki yango bango balongaki eloko ya liboso bazalaki na engagement makasi engagement attachement na nzambe kokangama makasi na tata nzambe soki tozwi ndakisa ya Samuel azalaki elenge muke me kasi nzambe abengaki ye mpe akomaki prophète na bana Israël David azalaki un jeune berger azalaki kokengela bibwele ya tata me nzambe alongoli ye kuna akomisi ye mokonzi liboso na bana Israël nkolo Yesu ye moko na âge à 12 ans azalaki na kati ya bambuta na kati na lingoma na Jérusalem azalaki kosolola na bango liloba na nzambe bantoma ya nkolo bango balakisi monene ya nkolo Yesu mpe batongi mangomba ya nkolo Yesu na kati na mokili ndenge toyebeli yango wana ya liboso engagement na biso soki tokumi pesa na kati na mosala oyo tokorécupere situation nyonso oyo ebebaki bajene babiangami na lingomba na mosala na nzambe esengeli bajene bamipesa makasi na mosala na nzambe mpo te bazala ndakisa mpo na bamosusu ezala na évangélisation ezala na batémoignage matatoli
lolenge tokotambola lolenge papa Simon Kimbangu asalaki azalaki ndenge nini biso ba jeune soki tolati likambo wana mosala nyonso okende liboso mayangani na biso kote kuna tozali mwa faible tolingi kokima mayangani makasi mais Hébreu chapitre 10 verset 25 babi tokimaka mayangani na biso te tozali na kata temple toza koyoka ndenge de la ville azali koloba esengeli biso toza na libanda tokota na kati na liyangani po te tomona toyeba tokanga likambo nini tozali koloba tozalaka elongo na kati na bagroupe na biso jeunesse ezali période d'apprentissage c'est le printemps de la vie na temps d'apprentissage ezali tango ya kokola na mosala ya nzambe tant tozali komepesa na likambo ya nzambe na bolenge ekosalisa bajene mususu na biso ba etozwi déjà lumière to goûter déjà na vie ya bonzambe esengeli makambo oyo toyeba yango ete tango ozali koyekola likambo na nzambe na jeunesse ezali kopesa yo bwanya makasi sagesse ya mwana ekolaka na ntango ozali kosangana na kati na lisanga na nkolo ezali kokolisa mayele na yo mais tango ozali kokima mayangani epai babikolo bazali okozwa bwanya ndenge nini. Proverbe chapitre 1 verset 4. Tozala na persévérance na musala oyo tolemba te tosonga nsima te tokende liboso kondima na biso mpe ezala ya kovanda kondima na biso ezala kotepatepa te to yango tozali komona ndenge tokomi lelo mpo se kondima na biso eza ya kovanda te tozwa ndakisa batata oyo basalelaki nzambe na kala kondima na bango na Hébreu chapitre 11 verset 1 kende ti kuna na suka komona makambo nini bandeko oyo basalelaki nzambe na kondima makambo nini basalelaki ya minene makambo oyo nyonso yango nde kosalisa biso mpote kondima na biso to bolenge na biso eleka malamu tokende kotanga na Proverbe chapitre 3 verset 1 à 2. Mosala ya bajene kati na lingomba bajene esengeli basala mosala na nzambe bazala ndakisa mpo na bato mosusu esengeli lingomba na tour na lingomba mpe tobatela mpe bajene to encadre bango yango mokonzi ya bula asalaka mokolo awa mardi na rencontre ya jeunesse biso mpe batata pasteur na ndenge tosengaki bolibisi mokolo mayenga kuna esenga na biso tokende osala mpe lolenge wana mpo te to encadre jeunesse encadrement ya jeunesse eza na ntina bajene oyo totangi awa na tate badisciple ya nkolo yesu ntango nguya ekitaki na Pentecôte bango mpe bazwaki nguya basalaki mosala oyo tozali komolanda lelo na ntango na biso mpe mama Mikala azalaki na 12 ans na ntango wana me ntango mosala ebandi na jeunesse na yango na 1921 mama Mikala azalaki nguya wana azwaki asali nango mosala ya nzambe kino akobi nango na suka ya bomoi na ye awa na kati na mokili ezala ndakisa mpo na biso responsabilité na biso bajene na kati na lingomba bajene esengeli totambola na mobeko ya tata nzambe soki tosimbi mibeko na tata nzambe tosimbi baprecepte l'église ndenge bapesa kopesa biso tosimbi barekomandation ya lingomba ndenge aza kolakisa biso solo te solo tokolonga mobulu oyo tomoni emonana lisusu katikati na biso te pamba te toyebi mposa na nzambe mpe toyebi kosalela yango bajene bazali na ntina monene na kati ya lingomba yango tobengaka bango jeunesse espoir de l'église parce que jeunesse ezali fongola ya développement ya mosala na nzambe soki torate jeunesse na biso na mosala na nzambe ezali vraiment mpasi mpo to récupérer situation wana esengi na biso bajene toyeba ete lelo ne totelemi wana tobengami bajene tozali une partie de l'église mais mikolo koya tokozala so une partie de l'église te tokozala église tout entière église ya mobimba lelo tozali ndambu parce que toza bajene lobi baresponsabilité ya lingomba ekokita na mapeka na biso donc tokokoma lingomba ya mobimba alors soki tosali attention te mongomba ndenge nini yango ekokende liboso mpo te tolonga na lingomba ya lobi
esenge na biso to kanga ba responsabilité to ma orientation oyo tata mokonzi ya bule mokonzi ya Lingomba za kopesa biso aza kotinda biso aza kofongola ba formation ebele ya ndenge na ndenge tozali na école biblique tozali na écriture mandombe tozali na maçonnerie plomberie misala ebele ya formation tata azali kopesa fongola na biso tolona pe tobokola mpo ete mikolo koya Lingomba azala na crise ya personnalité azala na crise te ote Lingomba ekokende liboso yango wana topesi tolida banganga nzambe tozala kati na Lingomba o tozotambusa Lingomba tolanda ba orientation ndenge par exemple oyo Paul apesaki na Timothée 1 Timothée chapitre 5 verset 1 à 2 ndenge nini nganga nzambe kovandela na ba echelon nyonso eza na kati na Lingomba batata ba maman ba vieux ba jeune ba vieillard lolenge nini yo ko encadrer bango biso pe ba jeune tokero kotanga na 1 Jean chapitre 2 verset 14 esenge na biso batata pasteur na paos to yebaka makambo ya nzambe to ya papa Simon Kimbangu mpo ete toko kopesa yango na ba jeune na biso to lakisa bango ndenge ni musala ezali kokende ba jeune bazaka bingi na mposa ya repère référence donc tata pasteur sekelo makasi ezala oyeba Bible malam oyeba histoire ya papa Simon Kimbangu ya église kimangiste mpote opesa ko na ba jeune oske bitumba ezali koleka na ba réseaux sociaux mayelo ezali koleka na ba campus universitaire nyonso wana ezali kopesa biso mubulu alors tata pasteur soki ezali ya kovanda te ekozala pasi pote oko encadrer jeunesse ekende liboso biso pe jeunesse oyo baza koencadrer esenge tomipesa mpote musala oyo toyambi tomemango liboso nde totangi ba David ba Samuel ba Daniel ba Jérémie mpote musala oyo bapesi biso tolongisa yango to réparer ba faute ya liboso mpote emona so kati na biso te tata Molimo Centre na mei kotela bwana na nkomba tata mwana pe Molimo. Comme on Nzambe tata mwana tata Molimo Centre papa Simon Kimbangu Kianga il y a papa qui m'a malobi mikolo ezali koya ba jeune bakoto sate et papa qui solokele azalaki na âge à 7 ans donc jeune likamoana et kotelaki pe na kati na motema mikolo ezali koya ba jeune bakoto sate yango na kangamaki mingi na ba jeune po ete bazala bana na botos ndenge pa pasteur Kabeba uti koloba ba jeune tant tokoti retraite wada 3 jours 3 nuits ba jeune bazali kolia te ko belate dans retraite
et bien nzoto ekomi na solo bakomi bamizongisi nsima ndenge baza kokɔta na bapotopoto basonzo ezali kokɔta bango na kati na nzoto komikitisa simplicité humilité soumission komizongisa donc bref kobaka misala makambo nyonso to ya nzoto na ekuluzu ya nkolo Yesu mpe kokamata makambo oyo ya molimo banzembo bavision nyonso ezali komonana epai kokamata bonzoto kokuna yango na misala na yango nyonso ya mabe epuis epai kokamata molimo na misala nango ya malamu esepelisaki nzambe makasi yango wana tozwaki autorisation ya kotonga temple oyo mais ezali kaka histoire te ezali makambo oyo esengeli etikala na biso de façon permanente, c'est-à-dire mabondeli il faut ezala na biso makasi yango na tata mokonzi ya bule azali toujours pour insister relayé par papa conseiller direct chargé à développement économie et développement papa Mfumambanza papa Menza André Kiangani mabondeli toyaka na nkamba pona mabondeli pe misala soki mabondeli ezali te okosolola na nzambe ndenge nini okozala na présence ya tata nzambe ndenge nini yango koreki ezali kaka histoire te retraite ezalaki non ezali nde permanent tokamata ndakisa po tokota directement air na biso tikali presque 5 minutes kaka ndakisa tokamata ndakisa ya ba jeune ya bato oyo bakamataki likambo na bango au sérieux nakamati ndakisa par exemple ya Daniel na bana oyo bilenge bakenaki na Babylone ntango bakei kuna baponamaki mpo ete bakena kolia kuna epai na roi batata bamama bajeune kolia oyo ebebisi makambo ebele ça c'est un mauvais exemple que je prends pour ezali mauvais exemple et bon exemple makambo na Daniel onga naza kuna dans le Bible kokamata ngo référence Daniel chapitre 1 verset 3 à 19 pour makambo na biso nyonso surtout ndenge mokonzi ya bule alobaki fo ezala na Bible po ye moko tata molio mosantu nkolo Bible sika boye bamemeli bango bakena kolia na table de roi bangulu babiloko nyonso tu roi aliaka masanga tout ça bolia yango pour roi azalaki na mposa bana wana bazala na kati ya administration na ye eh bien ebele na bajeune nyonso bakena kolia lelo bapesi biso baprécepte bangulu banyoka babiloko ebele na biloko wana kolia te bangulu bamakako babiloko wana nyonso tu parce que au finish eloko nini ekena komona Daniel alobi biso tokolia biloko wana te très attaché na bonkoko na ye na likambo oyo ya bankoko na ye na mibeko ya mboka na bango biloko wana biso toliaka yango te mais bamosusu parce que posa kolia biloko ya roi bakendaki kolia omoni sika kolia ememaka bato na kobonga mayele Daniel alopesa biso kaka bandunda tolia biloko na bango parce que epai na bango basepelaka mingi te babiloko oyo ya Grèce bayaki na bango bandunda ye Melchak Sadrak na Abednego balobi biso tokolia na biso kaka bandunda non roi alobi te biso tokolia kaka bandunda bayaki na bango bandunda le jour où bana wana bakendaki komona na levant le roi Nabucodonosor a interrogé bango le roi dit qu'il les avait trouvés 10 fois plus intelligents que les magiciens, les devins, surtout bazalaki. Très intelligent. Batata ba maman, surtout ça ba jeune. Kolia, pona eloko ya kolia. Kangama na bonkoko na yo. Sinote ekobongisa yo mayele. Bato bingi bilialia wana kamata exemple lokola Esau. Esau kaka na tina na kolia abungisaki droit de nest na ki bokonzi na ye kolia kaka akei alobi pesa bia biloko na kolia nazali na nzala omoni nzala pesa kaka kanalia masango wana ekosanga ni droit de nest
Plus tard, Saint Paul dit, tant que comment il t'a lipamboli, a senyango na malembe azuite. A senyango na kolela azuite. A senyango na kanda na mbeli pete aboma. Trop tard kolia. Na lingo mope na mokide na biso bato mingi babongi sa position na bango pona kolia bilialia. Kamata un autre exemple, un autre exemple, un lévite. Tu peux trouver ça dans Juge chapitre 17 et 18, histoire d'un lévite, d'un jeune lévite, à Québec qui se fait engager par Mika. Pour avoir moyen de vivre, qu'on a pas ça y est, bon, tala, même les instruments sacrés chez Mika. Il a tout perdu. Et ça, finalement, balobi, salela ye kakate, qui n'ont rejoint et puis finalement, tu peux retrouver ici Kanayo. Ça passait combien de temps? Il y a mon tata mon konjaboule et alobi nabiso. Tala, plus jamais ça. Alingi nzamba alingi koyoka lisusu makabo wana te. Papa qui solokele, asalaki retraite, to asalaki koreki, parce que plus jamais ça. Et mon analyse sous-souté, ma comportement y a ndenge wana. Kolia, bilialia. Ici qu'on s'accorde na kolia. Motowana zali kokena ko pesa ka biloko akolia kuna. Tu sais ce qui va t'arriver plus tard. Tu sais ce que tu vas perdre. Comme Esaü, comme le Lévite chez Mika. Comme Bakena qui connaît pas Namboka Babylone, ils sont tout perdus. Mais Daniel Azalaki Mayele, Azalaki conforme na makamo ya bonkoko. Yamona bazali ko rappeler biso bonkoko ya tata Kimbangu. Ntine ezali. Parce que si tu zali ko kena kuna liboso nzala pe pas ezali koya. Et oh yo zali ko sala lelo tu vas pleurer demain. Oko kamatakane ko sala no trop tard. Oko silika mais c'est trop tard, tu as perdu. Tu as perdu. Tu as perdu. Parfois des larmes aux yeux quand on dit des choses comme ça. Tu as perdu. Parce que oh yo salaki ndenge papa pasteur a outi ko rappeler bi. Papa balobi ngana lingi boy. Mais finalement yo lobi te ngana lingi boy. D'accord. Et plus tard. Et on connaît ko yera. Tu vois? Batata ba maman bande kobotos ezali likamomoko. Prenez les cas. Yabana Eli. Ce sont là quelques mauvais exemples. Nzambe alinyamo nangote bana na Eli. Babosali ke bazali bana ya nganga Nzambe, bazali na bango dans le sacerdoce. Bako kamata ba fourchette bazakutia na njungu bazakozwa misudi peut te balia. Tu vois? Kakolia. Et après, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont tout perdu. Tout perdu. Misudi ba fourchette kamata yango pona kolia. Nzala, yakana yango ekosa nini? Ils sont, les gens qui sont nakati à sacré sont devenus profanes. Et finalement, l'Iana yo bien. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Ils ont tout perdu. Nzambe akamata kin kanalbi, péché na bango, makamu na bango na kotala yango li susute. Ils sont devenus des mendiants. Na Bangkok, on a une génération des mendiants. Quand na kolia misuli. Kolia. Un autre exemple, prenez l'exemple d'Absalom. Tata Naya zali roi. Mais il y a par la force kuzala nesika ya Tata Naye, kuzala nesika ya Tata Naye. Vous connaissez la fin d'Absalom, comment il est mort? Ce que dit Kamwe Bongisami Ponayo, Zela, Tamwe Koki, Bako Pesayo Malembe. Mais pas par la force. Si tu veux prendre par la force, tu vois Absalom. C'était un scandale en Israël. Absalom. Ce sont les mauvais exemples. Nous avons dit à mon angle suscité. Et si les points d'ambition sont jeunes, corrects, et si à mon angle suscité, tous à la bana ya bolingo, bana ya mibeko, bana ya misala. D'un appel programme, totonga, musée, musée, sili, tosili s'appelle mémorial.
Il a un programme, tata molio mosanta lobi. Oui. Exemple, loba. Et mon analyse sous-té. Et puis plus tard, tu vas demander exaté. Tu vas pleurer exaté. Au côté mon capote au moment exapété. Et puis c'est fini. 1000 générations. Mais bon exemple. Bon exemple, exemple, il y a Joseph. Moi, c'est à séduire et moi, c'est à Potiphar. Ma camougnon, surtout, ils dans ma boko naï. C'est Genèse chapitre 39, verset 7 à 9. Alobi na kosala yangote. Tata qui sur lequel alga qui sont jeunes, surtout koreki, tokoma de sikawana. Je ne ferai pas ça. Maturité, responsabilité. Capacité de dire non, quoi qu'il arrive, non, na kosala yangote. Moi c'est à lobby, à Bondelier, ma surtout, et Zalanangai, Oignon surtout, je ne ferai pas ça, parce que pas une avis surtout salaka yangote. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Joseph Tangoya, Kangamaki na bon kokone, à Boyaki Kosala Massoum, finalement, il est devenu qui? L'administrateur de tous les pays de l'Égypte. Pharaon à lobby, je ne te suis supérieur que par le trône. Mais sinon Égypte mon bimba, na maboko na yo. Voilà ce qui arrive. Tata na maman famille surtout 70 personnes. Est-ce que ce monde a monté il y a dans sa maison 70 personnes à la fois. Malgré Adjouaki retard, à côté qui prison à Nyokwamaki, mais en un seul jour, ma jeune Koreki, ma jeune, tu peux récupérer en un seul jour tout ce que tu as perdu pendant 10 ans, 20 ans. Tu peux récupérer ça en un seul jour. Batela kakami beko. Pour battre ngai kalakaloyo, ngai na komi na mbula boy, ngai vraiment boy bo. To sakaka en un seul jour. A changé costume, bakati mandef a lati costume, oya kozala nda kwa Pharaon, mona na Pharaon. En un seul jour, a komi nda kwa Pharaon, ba changer costume, a passer costume à Kibokoms. En un seul jour, à Bali Moisi Asna, la plus belle fille, hein, elle était moana yanganganzami à Hom. À Bali Pekaka na Mokolomoko. Le même jour, il est devenu administrateur de tout le pays de l'Égypte. Le même jour, a commis un char derrière Pharaon. Le même jour, dans la plus belle maison d'Égypte. Mibeko. Et comme ça, comme tout le monde, mon mayel, Billy Aliate, Kokena Koliaka Kunate, Bapesakayo, moi, Massango, moi, Banini, tout ça, non, tu vas tout perdre. Et tu vas pleurer, ça sera trop tard. Pour nous aussi, ça, tant que c'est écrit, Tata Mokonjaboule, a décrété 2025, tout ça, 2026, il y a des années, il y a théorie, il y a pratique, il y a lobby, et il y a des choses qui sont à lobby 2025, maintenant, tous allez comme ça, nous avons un avion, sur le pour moi, et ça, le dernier taxi est na Souka, il y a aéroport, et Kamati vitesse, il y a décollage. Nous devons décoller, partir, il y a allé presser dans le programme na Tata Molio Monsanto. Il y a un lobby 2026, ils allaient sur cette théorie, et ça pratique, année à pratique. Donc, dernier correct, préparez-vous. 2026, Makamo et nous surtout Ezali et Peki Sami au constat la moli susté. Et Tika la libella. 2026, pratique. Pour y Azali pressé, passer les. Vous dites qu'on sait, non, passer les. Il y a pressé, passer facile, pratique. Pour 2026, Wana Ndenge Tata Mokonjabou la lobby. Eh bien, et comme ça, là, 105 ans, où t'as ton banaki, t'as qui mangwa banaki mon salanaï. Et donc 105 ans, et donc 105 ans, et ça l'est en 7 à Botier, non, moi, on a 105 ans après, et les mots et boumaka n'attend on a belle. Et tout l'andabanzela wana ya mabete. Biso yosto ibike. 4e génération Nzambe Roningisa Mokili.
oyo tozomona na miso mokili eza ya koningana mais nzambe alobaki yango avant génération ya liboso balongaki te génération ya mibale mpe balongaki te ya misato mpe balongaki te oyo ya mine kasi nasengi nzembo nakoreki bendele ya nzambe ezali kopepa na wapi na Yerusalemi ya sika drapeau si emati tosala misala nzambe soki asepeli tozima pamboli
Merci Koreki, merci Faki. Pour la relaxité, tout ça y a kolonga. Tout l'unité que n'est pas un moussou. Vous n'est pas un moussou? Biso to yeli ke yeli selemi ezali bone. Kamba ezali bone. Bingombe ezali bone. Yango ba papa balakisaki biso. Tokota na mouvement ya bato mosusu te. Ata bafingi, ata bacholi, ata balobi nini. Biso tote blaka place oyo batata balakisaki biso. Koreki. Tozomona misala bozosala. Na rutendele. Place ezali kotozo kubongisa po ete biloko nyonso tozolona misala tozosala bamashine banda kobimisa bambuma kitoko. Yango tolobi 2026 2027 changement ekomona na makasi oyo mpe tozosalela mpo na nkamba bozosalela yango kosepela ezali pamba te retraite oyo bapapa basalaki mingi bavision bamonaki kolo Yesu, bamonaki tata Kimbangu, bamonaki mama Mwilo, bamonaki bamvoala yango be yango te lakisiki baza na biso surtout mpo na nzoembo koloba na yo te banzembo ebele ya makambo biso tobikolaka te me banzembo ezokolakisaka nzambe alobi boye bongo be bongo te tokweyisa likambo wana te ekele nango na bato mosusu tomoni ndenge toza koloba kambo moko yebaka ke bapapa babulisaki bango mingi. Papa Mfuma Longo akufi, Papa Mfuma Mbanza atikalaki, kasi azwaki journal officiel te, cabinet yasaki démarche te, akendaki bongo. Papa atiki ngai nde tobundaki nazwaki journal officiel na Matata bakar me cabinet ezalaki no mpona kolakisaki ndenge tokomi lelo totosi bapapa te, surtout ezalaki ke batiki ngai bandeko mosusu balobi non mpona nini aponi kaka mwana na ye yango bozomona ke bitumba ezosila te, kasi bobanga na bito biso tokolanda kaka oyo batata batindi biso po tokokisa mokano. Toyokani tosengi na mbuta muntu bomengo azofinga azotiola alimbisa biso atika makambo wana mpamba te dirigeant eza komonana na oyo bazofinga biso baza koloba makambo ya pasi pana biso, kasi nasengi molisto bolimisi na mbuta muntu wana bomengo tosilisi na kombo tata mwana pe tata molimo santo, amen. Bika tokubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa tata Nzambi luzola kwa se mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela